Mokili bandana ni. Ah, merci bien me répondre déjà. Hein. Dans le temps mokili bandana liloba c'est que nyo sezani ni maloba parce que ça là nga passe. Comment na basi o pinda ki no ba mérité mbangi no ba fanda pe na bandaka mabala na ba mibali na bango ba bota pe bana me mambo ba o sala ya mabe. Nazu na nka zemi na nga boye na boti mwana nga na tinda ya za lesbienne. Bien mwana nga za la PD. Isa sensité. Et na sensité bande na nga ya mibali na ya basi. Botika ba misala na ya bienté. Eza kitoko ata mukete. Donc amoni ke non facilité na koma na nga lesbienne, na koma na nga PD, ya sensité. Yo vrai job e PD. Kitoko ata mukete tika. Balobi paraîtrait ne tozo yo kapso to landa ba information to ba wi bazo luka yo po ba kangisa yo. Basala ngo kapo bato ba ke pe ba samba. Nana mettre avocat na ngati. Na osamba. Boyaki na ba convocation na bino. Na bangi na ngote. Na OK répondre parce que mambo na loba keza mamba solo. Na kosa ki na eloko te. Boyebi sanga nino na kosa ki. Na kosa eloko te. Mamba solo onga na loba ki. Ba bébé si ba via bato ebele ya bana ba se belé donc lelo ndeto za yebisanga vraiment diplôme même na Congo awa obi même ata na Brazzaville pambo ke koluka musala ba ondi ma diplôme na binote parce que buzoba na buzoba pratiquer mambo eza na kati ya diplôme non yango te yango nde yo pratiquer ki PD na ki lesbienne o pratiquer ki PD na yo na ki lesbienne na yo yo mama mukolobo yo mona ba tentira jaune te yo mona batentia jeune na mitwa batle ya ba ser wana Yo banda makambo sinon lo bakasite yo zoma batentia ba ser wana batentira jaune kasi baboyi bakola te po soki pembe tellement bimi na mitwa habite soki na tikali ka boye moyena linga bana na mike wana ezate. Bonjour, bonsoir, Balandino Soya, Métro Makengo Tapis Rouge TV, c'est moi votre humble serviteur Giro, autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte. La Découverte, où est découvert toutes sortes d'artistes, comédiens, musiciens, peintres, couturières. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec une actrice, comédienne, Oyo ACP Sarabino. Babi lelo yende mutozo pesa pe makamba bi internet e bouger pona mwana mwasi oyo ajouera pas président na biso Venga Dios Chic Choc le Yenge donc Sabrina Bossala voilà donc tous en aye to rebetene li solo par rapport ya makamozo le kana monde bango artistique et puis balobi za soki base soki nini tozo ebate azoloba ba vérité mikolo ya kosangana te azobimisa ba vérité oyo ba artiste comédienne basala ya bas na mibali yango biso lelo na grâce ya patron des patrons, mon boss, papa Nangai, papa Métro, Makengo Simo Kabaka, et ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba. Makengo depuis Suisse, Bazola Nanga, na grâce na bango, Bazako Sala Biso, Totambola partout, pour nous luka, information, il y a bien, et on a un sarabino, babone, Biso, bon continuer qu'on s'abonner, et qu'on s'ala Biso vraiment plaisir, qu'on s'ala Biso bien, en tout cas, merci Nabino, qu'on s'abonner, qu'on liker, qu'on s'abonner. Na chaîne Bisso, merci à toi le cœur de l'homme Irène Ndaya éclairage public aigle jaune aigle royal merci sans plus tarder ceux qui Montréal héritier Djambaroko Fongola tous invités du jour na Bisso Nenge Ezalaka merci beaucoup héritier Djamba bonjour Sabrina bonjour papa Nangai Jirens bonjour Nayo merci Kimezali Kimeza Kimé Makas babi yo mikolo ba kokoto babi batindelo ba criminel ba otindelo ba lukayo ba menacer parce que ba vérité o yo zo bimisa bazolo ba bandakala ozwango o banda koloba ngote
pona nini lelo nde omoni makambo nde komo osala mando komo oloba ba vérité pona nini mokili banda nani na liloba ah merci yo mo répondre déjà hein? Dans temps mokili banda na liloba c'est que nyonso eza nini maloba et c'est vrai oui ils ont mamba solo hein Christive femme eza mamba solo te ou bien za lokuta eza mamba solo. Voilà, merci beaucoup, cher Mbabi, émission Elengi, Bob s'abonner, Bob Kota Kota, Bob rester branché, scotché, na chaîne. Mettons ma Kengo Tapir Rouge TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à mon sponsor officiel, sponsor émission La Découverte, sponsor officiel, Balobi, Salon Florine à Suisse-Ouana, Salon Florine à Posa, Salon Souki Kitoko. Contactez bien le numéro Zawana, vous avez le contact direct na Salon Florine à Suisse-Ouana. Sans oublier, Balobi, papa des papas, Mbuta Gilele, Emporio, Balobi, Mbulankama bakondimo na bilamba ndenge za babi Gilele Emporio na Suisse wana bambote belé et puis sans oublier aussi papa Jokis bambote belé na bosante Mbuta Roger Mwana Vala bambote belé persozali papa de papa papa Metro Makengo Simo Kabaka papa osalanga lelo pona zala bien merci beaucoup na maman Christelle Mbumba tozongeli Sabrina qu'est-ce qui se passe na monde abino artistique lelo ba vérité yozo bimisa lelo bimelo kwa prophétesse mo boye ba vérité bimisa ki oyo loba ki lelo ekomi ko salama elo ni apusa ki yo obimisa ba vérité wana okutana na bakambo mama kambo oyo wana oyo loba ka wana ya ba lesbien ya kolinga bana mike okutana nango yango etinda ki yo etondi na mutemo dévoiler secret wana tondeni oui parce que ça l'a passe komona basi openda ki no ba mérité mbangi no ba fanda pe na bandaka mabala na ba mibali na bango babota pe bana me mambo ba osala ya mabe eta kitoko te hein mama penzo moni beaki non obi ke pasa 9 mois la mabe hein donc nazuna nka zemi na nga boye na boti mwana nga na tinda ya za lesbienne bien mwana nga za la PD et ça sensité et na sensité bandeko na nga ya mibali na ya basi botika ba misala na ya bien te eza kitoko ata mukete botano ba venir ya lobi eza nini lobi nini to ko sala to sala pe o yebisanga neti o bazo sa misala na mboke ya te musani to sala Luka oza moi Luka oteka kata misala eza nango ebele tolingi nde facilité biso ana Congo tolingi facilité muto amona po ateka problème muto amona po etelema ke lukata musala problème donc amoni ke non facilité nakoma nanga lesbienne nakoma nanga PD aya sensité yo vrai job e PD kitoko tamukete tika yo mwasi kitoko boy lesbienne eza sensité utaka mninga na mwasi misapi yo finaka mninga no mwasi ba mabele oyo kani sentiment na mayebisa ma sentiment ne sala roni yo expliquer baton yo banda ko sala on banda ko yo kandeni parce que ozala pe na monde ngo wana si to lobi bien ozala ngo te na monde wana wanga na sabi jamais omoni ba attaquer autre yango no ko wanga na te nga monde wana te ya nga monde wana meza ya ngati ya solo ngati ngabe anoko nde na isa cute na isa ko binga bande na mukonza noko pona yemba bien na bina pe bien na élastique en plus na mona mungala oui mungala oh donc yo ebate unaza mungala na pe mungala mutuna pesa makambo pesa makambo pesa yango voilà cher ami balobi TV comme Elengi bo s'abonner na chaîne abiso Metro Makengo Tapis Rouge TV et ko sala biso vraiment kitoko merci à mon boss papa de papa Metro Makengo Simo Kabak ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba depuis Suisse merci na ons bo sala pona nga et puis pona biso na héritier Jamba merci à mon frère Papi Yombe le grand Gérard Zolanda biso sans oublier aussi boss des boss la baronne Cynthia Kasongo babi espace moko ya bien bébé Emiel Remiel o ba mbi biso na cadre kitoko boye na yebi keno avant to longwa troza ya kosepela c'est le boss des boss Cynthia Kasongo merci place ozali bosala ça
Mais quand on limbola batou partout dans le monde entier, lelo dans l'andake mission au Mama Top à Salaki, cinquième bagarre à Salaki, bah silike liyo makasi, bah critiquer au makasi, bah lobby, yo posa moi na moi si aux stars, aux artistes, bah talaro partout. On croit qu'on dévoiler bah secret wana te obimisa ki wana o lo ba ki Salaki bango bien te choka ki bango. Yango monto luki yo. Balobi paraîtrait ne tozo yo cap sur tolanda ba information to ba oui bazo luka yo po ba kangisa yo. Bon. Basala on ka popum batu ba ke pe ba samba. Nana mettre avocat na ngati. Nana mettre avocat na nga. Na osamba. Nana problème na banga te. Boyaki na ba convocation na bino. Na bangi na ngote. Na OK répondre parce que mambo na loba ki za mamba solo. Na kosa ki na eloko te. Boye bisanga nino na kosaki na kosa elote mamba solo onga na lobaki poto tika trop c'est trop Nous a confirmer puis confirmer que non au lobaki yango eh oui na lobaki eza mamba solo eza mamba lokuta te ba bebisi ba via bato ebele ya bana ba se belé donc lelo nde toza a yebisanga vraiment diplôme même na Congo awa obima même ata na Brazzaville a pambo ke koluka musala ba ondima diplôme na binote parce que buzoba na buzoba. Ba tuno benage diplôme nini yaka na diplôme na ba peso musala o ya na diplôme ni siko pratiquer mambo isa na kati ya diplôme na yango te yango nde yo pratiquer ki PD na ki lesbienne pour wana nde makasi o pratiquer ki PD na yo na ki lesbienne na yo yo mama mukolobo yo mwana mwasi ya kitoko oza bien nzamba sali au vraiment o corriger nzambe pourquoi corriger nzambe na basi yango pe na bino bana basi na fa na nga bungane na bungana na sabuna na nga bien boy na ba bassin na nga mabuto na o leka vraiment boy affrontement vraiment que noko monta habiter faut chéri mais na sima kuneza la muninga na mwasi mutalianga ati ya kitoko te désolé vraiment bande ko na nga botika ya bien ta mukete usko le so Mama Top ninga ye wakangi osiko osani mato pa mama na nga bimisanga ga ye mo otika nika po eza mamba solo pourtant toke kuna na webse ke eza mamba solo po na buka na te Gabriel pa répondre ki yo Gabriel be bakata ba monisi ya Gabi ngai net nga ya Gabi ayebi ya Gabi ayebi bien que wana vraiment toi nga na Gabi toi bata côté moko biso pe toi bata nzoto ya mobali ya mwasi te bolingi bosana nga nini bolingi bosana nga nini na mwasi nana besoin mobali nde nana besoin na yo te koleka na carré na nga te koleka na carré na nga te potaka to kolisa déjà bane Igor et femme vraiment tanga telemi boye na ye boye non muto aliaka mama na yo o aliaka yaya na yo ninga na ye mwasi kande mwana nga maele bele bongo na kati ya Irlande Christive femme kanda maele bele boye ritimbeka esimba te ekosimba ta mukete yaya na mwasi yaya na baguna nga na ba sentiment na nga na yo te sentiment na nga na yo te yaya na yo te pardon tikanga. Voilà, chers amis internautes, partout où on a Sabrina Bossala, Zoloba, Oeza, ko s'engager, et puis Zoloba, la vérité. Elle a fait passer pour mon qui, convocation, et qui, Tindele, Bazolukaye, pour Bakangisa, parce que la vérité, le qui est blessé, qui bande de belé, il théâtre, maman belé, ça théâtre, mais la vérité pour Esunga, mon nabango, il y a artistique, Nenge Zalaka. Sabrina, si, Koyikomeka Kolimbo, là-bas, partout dans le monde entier, moi, historique, mais c'est comme si, dans le groupe Chic Choc Loyenge, on dirait boza vraiment yakolala on dirait bozo yokana yokana mai susute ça dit quoi parce que on garde dans un mboka te tonde wana wapi Chic Choc yo na commune po Chic Choc Loyenge de ngade ngajos papa ata kuna mwana beba botami des jours et bi Chic Choc Loyenge de ngade pour le moment c'est comme si vous avez non ota ba sondage te futa la sondage te ngade moto mo prêtre Chic Choc Loyenge danger makambu Chic Choc o pesa venga do savoir que Sabina qui par groupe ta sundola groupe bino osala be fort na ndenge na bino yango no mona moi baisse koti
babi ngadela ko sala bongo pona nini tout ça mamwelo ba mebele bele. Ah, ngadela vraiment obora bana. O bangadioline, taka ba couleur tout ça. Bangadioline vraiment ya solo ya makila. O bana ngadela. Mouvement ngadela kitoko pelengi. Ngadela opesa makambu bane. Do yemo na Londres ndinga fandi wana venga Dios nda na Londres wana nda fandi wana fier. Affaire makasi groupe ne cartonné na Congo. Président Musika meto beta ba président baza ebele ba sur place mais bisa Musika me bana to beta ba misu baza ku ba président bango baza na kata kuma ba oyo kanate. Bien sûr to bon babi tant groupe etikali bino bo créer groupe tant venga do sakei groupe e panzane kabana so na 10 parties. Nani comme na mami jokisa na ba shogun ba vraiment déclarer ba bino botikala ba footer ba foutaise bo ebe logoté. Ozolana na sekio seki mami jokisa na seki makasi wana ser na rolo que c'est pas bête yo ya solo mais bien les bino na mamunyoso neti nani na jouer na ba succès na mamtu na chaîne na olega wana yeza yemtaloba bongo oh mais sur les l'antenne 21h vraiment to les l'antenne chic choc le ngé de ngade dangal juice zo boya no mami jokisa ina boy na ngati Sabrina est-ce que maman on a boy to les kabiso to les na chic choc le ngé bana maele bana bana ya moto mo prêtre nani chic choc le ngé wana bat babimis bat basala yango za ba mami jokisa ba shogun yusko boya bango ngade na mutasala ngo bien shogun na ma ba mami jokisa ba ye ba intégrer ne ba sala ba succès ba ni bino mo yesima yo yesima boya ba mami jokisa na ba shogun de asala succès na époque na bango l'époque na bango ce que toi na temps ti lelo ala konzara bino oh bon tu sala na lisusu alongwa po monike buzobe komi tu bino boye na ba buzoba na kata groupe batama ele bongo momo lobota zaona elongia kala Zizi Benja Zana, Zizi Moneke, la fille à catalogue, fille à Pembe, aussi Brenda Lemba, fille à Pemba Kangi, Sabrina Kangi Kotoyo, Damali Losamba Kangi Kotoyo, 100 kilos Kangi Kotoyo, Rachel Tumba Kangi Kotoyo, Princesse Penda Kangi Kotoyo, Mamuni Olobanako, wana kikalati, wana kikala sikoyo nde, vienga Dios nde makambu. Bato ba pesa masolo na kata chic choc lo yenge bango wana na tangelo ba kombo wana bango na ebiete ata wapi Sabine yebi mami jokisa te tena ebiete. Voilà. Merci to Luka Mami Jackson to tunaye soki bayebi ete. Voilà chers amis, beaucoup continuez à s'abonner à la chaîne Abisso. Mettons Makengo Tapis Rouge TV, vous ne serez jamais décédé dans la bilingue à boy émission qui te revoit propre car la chaîne Abisso. Mettons Makengo Tapis Rouge TV, beaucoup continuez à s'abonner ça l'Abisso vraiment plaisir. Merci à toute la famille Molasoko. Je vois Lisette Molasoko et Motema Gelo qui sont à Soda et Poto. Sans oublier il y a Lydie, il y a Balé qui Lydie Molasoko. Nicole Molasoko, Niki les pétroliers, et puis sans oublier aussi Amandine, Zozo, Cathy, Boza Ebele, la blonde fashion, la blonde Molasoko, depuis Turquie, Bambote Ebele, sponsor officiel, Balobi, Salon Flori na Suisse, Wana, sponsor officiel, Gilele Emporio, Bambote Ebele, Jokis, Bambote Ebele, Papa Metro Makengo, Simo Kabaka, ainsi que Maman Christelle Mouma Bawana, Oyanga, famille Makengo Mobimba. Voilà. Sabrina, tout ce que je Sabrina, mais quand on explique les fans na bino, on va partout dans le monde, surtout net yo mikolo, on a ciblé yo mikolo partout na poto. Par rapport à ozo leka oyo. Net yo ndoza la Sabrina. Ce qui lelo par exemple, garçon moro bondet jeune moro par exemple, supposons par exemple 25 ans. Dans le monde du théâtre Neto Lobak aye a proposé yo abalayo Sabrina. Oko ba impression ko ekoza nini to ko kolobani na likambo wana. Âge nini? 25 ans. Ah. Oba koka wengeti. Wana bakoka wenge. Na ndenge nini expliquer mais kana ko limbolela biso oui. 25 ans. Na tuni bongo pourquoi? Et venez bamakamo ezoleka bamam oyo za ko dévoiler parce que tout moni ba concerne mususu ba collègue na mususu
bazolinga bana moya mike bazobala la bango na bango mike on peut na tuni yo nem toza mieux placé pour expliquer biso eloko nizo sala mabongo pona nini no sala makabongo kindoki baba ndoki makasi toza manque ya kozanga mibali to yo zaki to sir na yo bi na robala ozaki to na zela age zanda na robala au monde age kei obitena profrer moi mbali wana ya mukiana na balanga lokumu mataka eza bongo tonde oh ba mutu bazudi ba mizongisi ba jeune fille yo mona batentira jeune te yo mona batentira jeune na mitwa batu ya ba ser wana ngo banda makambo na sinon lo bakasi te yo zoma batentira ba ser wana batentira jeune mutu c'est bébé poni batibo baboyi bakola te po soki pembe tellement bimi na mito habité soki na tikali ka boye moyena linga bana na mike wana ezate donc na bomba on kaka mama teinture au moins à côté mo jaune rouge vert ni super ba mi on peut multicolore ba ser na bi banga comme tonde belé na palais ba lemba na bango ba lemba donc lelo so moni ba ser wana bate ba teinture jaune seke ba bombelo ko mo ba bomba kokola na ba to abata bavon Marie toi génération bavon Marie biso to bina obiba biso na batango na biso to bina ba vie on a bina yozo comme si yoza jeune fille ngala jeune fille oh économie na économiser nzoto tuna vie na nga président na nga Bou Miguel oyebisa ba oyebisa vraiment président na nga Biti Ngobila oyebisa pena mambo mwana oloba ya solo popo yenda na bien ke papa président na nga Biti Ngobila ayebi mambo na yebisa nga na mwana combien 155 ans d'âge économie te ya on jota économie parce qu'on a la besoin de mobile au ça na 180 ans de jonanga ba 25 ans wana bakoka ba wenge kutu na kokata bina musique bakoka ba wenge ngote sikoyo voilà to comprendre Sabrina mais kana ko expliquer ba fan na bino to parce que oyibsanga jumo to solo wana bisanga otomba victime ya ba makambo ebele wana oyo et salama oyo tindaka yo o dévoiler ba secret wana qu'est-ce qui s'est fait que nous ça là que non yozana ajmo ya likolo olinga mwa muke elo ne ça la rappel yoza mwa si olinga mninga no mwa si mais kana ko expliquer loko wana parce que oyisanga otomba victime ba makambo wana trop ozanga mibali ebele bandeko no pe base belé ba beba ba cause ba makambo wana omona ebité 5 ezebele bokota banda kukala te bobela ba boma na misalo bosala balingi vie apprécier omoi pona baser na biso no ba olingaka bano amike zani retard déjà azwe de retard na vie atombaki na ba erreur moko boye ole kutu a se corriger na ba erreur wana loko ekomelaki ete na bongisa ta na kenda ta boyabi te amizongisi lisusu na kati ya potopoto oyo mwana ya boti donc mwana oyo le mususu akozala bokilo na ye ya komise mobali na ye c'est pas normal donc bobongisa penda ba place wana ba mama eta nango vite totika vraiment to pesa temps nzamba yebi ata soko balaki te zala na konzima eke tana yo ezali komi belisa mutu na yo te na kendelo ko maka boye na yo kana meka non c'est pas bien o meka biloko yango ozwi ya mikolo wana ozwi ya bana wana siko yebisanga ozwi combien moto ko zomi sambusa nzota mwasi eza sacré eza pe nzota mwasi place penda molimo mosanta fandaka mais siko ya biso le to komi sala bisala sala na kende pa jeune fille mninga na nga mwana mwasi afina nga asala nga boye eza sens te mwana wa muki abengi nga yaya mama lelo ko mobenga ora Sabrina ya nini po nini na sina longola ki bilamba liboso na ye abanga nga esundeni apesa nga esu respect ndeni respect babota manango non okuta na mbo te so yo moko bota mina respect te c'est que luka mokili ofanda luka mamokili en tout cas bandeko na nga ya basi ya théâtre en tout cas
topesa musala ngo pe valeur tozolela o bakonzi na biso bakipaka biso te bakonzi na biso basalaka boye te mais musique ministère culture art etalaka biso te baotala nini boproduire rien buzoba na buzoba boproduire rien o bakipaka kaka o banigérien baleki biso balobaka boye oui mpo na nga mpe na olobanga banigérien baleki biso parce que baosala musala na bango comme il faut biso totondisi bêtise na munoko totondisi bêtise ozojouer babengi biso na toza baéducateur à masse mais sikoyo biloko nini biso tolakisaka na télévision biloko nini toapporter conseil comme conseil na population na biso na bana na biso ke oyo kuna azalaki lesbienne oyike bamisu baotémoigner baotémoigner na yo ngai natiki na nga boye ngai nasali boye o bien ko même ngai naolingana omone baotémoigner bongo ezala mpe ezala ntina suka ezala teke ezala ya maloba te esala musala esala vraiment musala ke no yo bongwani na yo ondimeli mpenza nzambe ya solo vraiment bravo oui bravo nabetelo maboko Seruta bravo Seruta bravo mama na ngai ye beglise oyo ntika nga na fa na ngai epa abe Pierre moto na nzambe abe Pierre sango na ngai wana mpe sango na ngai na mutaka sango na ngai oui en tout cas mwana mpe mama Marie mwana mama Marie bande bango biloko na basala ezalaka eza kisi po ba évoluer to bazala ba succès po tonner po nde basala makambo bamiso eza bakisi bamiso eza ba sentiment bamiso eza baloyenge nasalaka nga mpe mpo nasala boye miso alobi bon nga mpe nasala ngo kaka mpo bamona nga mpe nazalaka te bosala baconfusion wana te oza mwasi tikala na place ya kibo mwasi soki ozwaki chance akobala te okomi na baage ya ba 50 ans ba 60 ans yaya zala na espoir na okufi te zala na espoir ke ozwa libala ne koya ata obotaki te yaya esa nini mutu nyonso tu mpe na mokili atangamaka abota te exemple neti banzete ebele tomona banzela awa pourkui bafleur ebotaka mbuma te fale mpe bota mbuma tolia yango ti etangamai nango te so etangamaki te eza mama nzambe ye moko ayebi tokorige nzambe te bayaya botika biloko wana botika botala bana baobotama toluka éducation nini ya bana oyo bazoya lobi c'est bien bongo vraiment que nga lesbienne non c'est pas déjà à sens te voilà merci beaucoup Sabrina boyoki pasi oyo esalaka ye na motema eza taloba yango mpo anyokola bito sabino pasi te eza babiloko oyo ekomela mamambo ebele oyo ye amonaka yango adevoila yango mpo bochange bandeko na biso baartiste comédien ezaka baartiste comédien te mutu nyonso azolanda biso olanda émission oyo bolanda komona bokebi eza message profond oyo ndeko na biso mwasi Sabrina aza kobimisa aza koloba mpona bino bochange eza meilleure façon oyo peut-être ekoki kosunga bino aza peut-être na ndenge moko te peut-être ya koki koloba oyo aza pasteur te aza mama prophétesse te mais mambo azoloba ezokoma ti lelo yango bomoni azoloba tozoluka ye parce que azoloba makambo oyo eza ya solo bandeko na biso bamama na biso ya théâtre bandeko na biso ya mibali botika makambo wana eza vraiment kitoko te ekosala vraiment bien soki botiki yango merci à tout le monde oyo bozolanda biso merci aussi à les veuves de Giro donc voilà au bazar en Belgique en France au boza ko s'abonner toujours na Suisse wana peuple les veuves de Giro boza wana motebele Rosette Kasusula mote malgré ko soigner ça aigle ko soigner ça été donc yoza boza on est ensemble voilà Irenda ya éclairage public moi si à moto sans oublier la baronne Cynthia Kasongo dans motebele place ozali pitche na mona ekuna papi Yombe. Donc merci aussi à Gilles Amporo dans le barrage Gilles Amporana ba oyanga ya kati Gilles Amporo mbula nkama bakondimo na bilamba ndenge zalaka bana poto toujours Jokis papa Jokis Mbotebele ya Roger mwana Mavala Mbotebele papa de papa Simon Kabaka Makengo maman Christelle Mbumba Makengo Bambotebele place Bozali. Merci beaucoup, continuez à s'abonner, ça la biso vraiment plaisir dans la chaîne Abisso Métro Makengo Tapirou TV. Sabrina, tu comment jeter na biso je pense tout le monde va comprendre souci na yo nenge au lobby en tout cas
Batu babengaka biso trop soki esengi ozonga lisusu tokoluka yo tosala no lisusu mosala ndenge ezalaka parce que oyo ozobima lokola prophétesse mo ozosunga bandeko na biso ya théâtre na oyo ozoloba na oyo makambo ozobimisaka esala mpe plaisir esala bien nzambe mpe andokobatelo toujours na oyo ozobimisaka. Sabrina tokomi vraiment na suka ya émission na biso par rapport à émission koloba nini et puis maloba nini fort to conseil okopesa bandeko nyonso balandaka yo olobaka oyo mpe bakanselaka mabe. C'est comme si balobi mutumo bapesa ko mbongo batinda ko na TV yo koloba oyo kodevola ba secret na bino ya bandeko na yo ya ba artiste oyo basalaka. Oyo koloba nini comme message oyo kopesa na bango. Bon. Merci. Mutu apesi nga mbongo azate. Mutu pa tindi nga azate. Potinde na oloba boye na olobaka na munoko na nga na esprit na nga nde kaka na nzambe. Donc mutu te. Mais bozande ko torturer ngai. Botika vraiment musala ngo soko ezalaki ya malamu na nga na loba na nga bote na nga na pena na obetaka ba maboko nde tokumisa nzambe sengo ekoya nde na nga na yaka mais tina oyaka boye po totikaka ba misala ngo eza bien te donc nasengi na bino kaka oyo ayebi ke asalaka ba misala wana surtout na bandeko na nga ponga na nga muta théâtre na bandeko na nga na obaze minga na bino ba comédien ba artiste comédien na obaze ka na bino to bongisa vraiment misala na biso to sala misala na biso comme il faut parce que lobby ba oya bazala pe ba idole ya nazalaki nga naza idole mutu tel nga naza mutu idole ya mutu tel ezala lokumu ke non mutu na télévision ko makaka tozonga kaka ponde toza so tuninga idole na nga na ozonga loka na ba 1960 jamais na oyebiso ya siko po exemple ni na ozwa exact exemple exact en tout cas bomeka ko changer et ça la bien et ça honneur na biso et ça kitoko vraiment na bandiko na biso baba libanda mboka et ça la peut bien que non oui vraiment mboka na biso pina kitira arna ya mboka na biso c'est bon tokozwa onzo tout oluka ya nyonso eza nango vanité lamba ekoleka bière ekoleka shimboke ekoleka diambe ekoleka toluka kaka bokonzi ya lola wana nde président Tony Milano alobaka Tony Milano alobaka bongo nyonso tokutaka pe tokotika yango merci vraiment na chaîne merci na Metro yango Metro Makengo vraiment Tapis Rouge TV en tout cas merci na bino vraiment nde boluka nga obike na batamai na nga na insécurité talaka na obanga papa Metro Makengo bambote na me papa na obanga na ebite papa sona chama ko le place ni na tambola place ni papa na omo bata mananga ba na obata mananga na ebite yebisela nga pe ata papa ko ngai papa Makengo ata yo moko vraiment na sali nini na lobaka vérité te maman Christelle maman nanga na lobaka vérité na longata linette vraiment papa maman Christelle na lobi mabe nakosi lote parce que maman même y compris même na maman Odette Mayambo Mbeka ana kata Irlande yaya na Patrick Mbeka motema ya Angel Fikila Mbeka baby singa babi en tout cas leki na biso en tout cas mambozo lobeza ya solo mais tozobanga basela biso yo mabe na esi baona bite nzamba azali papa Makengo azali ya kosunga ayebika ndenga o protéger voilà ba dédicace na pesa ba mode pe numéro de téléphone faut préciser tant on pesa numéro de téléphone on pesa te po ba bende ba musu ba benga ba finga ba mena sa te ba pesa po moi soutien moi conseil pour au conseil rapé na ndenge mo en tant que maman en tant que actrice éducateur en masse donc on pesa numéro de téléphone ba surtout ba dédicace non ko bosanati numéro de téléphone en tout cas bolimbisa na pesa te ba benga na numéro numéro non nende na changer na numéro na changer na numéro na changer na changer da numéro yo benga numéro na osinga omoni ke donc na changer na numéro te moi en tout cas ba bandeko na nga vraiment bolimbisa vraiment na numéro te donc so be bozwanga
bomona ye kaka bomona ka ye nde bozwanga en tout cas na banga na nga opesa numéro na isu na numéro te bon nazopesa ka bambote na nga na Rico Mbeka motema ya Mimi Mbeka Amos Nicole Mbeka ya Kunde motema ya Max Mbeka mama na Rite Mbeka bambote na nga lisusu na opesa na président na ngai Ngadia dia Ngadios motomo prêtre na kati ya Londres aza ya olala papa na biso aza pe ya olala aosalaka yo ebika nde esalaka napesi susu bambote na nga Nata Mal à l'aise Aigle Jaune ONG Mwasi Nzambe Mobimba bambote na bino yango wana président na nga bisi ngobila gros bisous na yo nalingaka bino Cynthia Kasongo jamais mwasi ata ibongo mwasi ata eloka sabu na pi Cynthia Kasongo alingaka mpe kaka mibali aza ne lesbienne te ayepi boya koluka ye te mpo aza mwasi moko azanga tashe babi Solange Mbeka mama na princesse bambote no yango wana Solange Mayambo Mbeka bambote no yango wana bambote lisusu na pesi lisusu na bébé nanga Christivi et Fambe oui nabota ti nabota nana 40 bana po nana 150 nana 40 bana taka libumu e produit 40 bana yo za bon président nanga masumu de lebende président nanga masumu président nanga akote la ngate po papa na biso masumu de benda linga buzo bate alinga buzo bate non bolo ba bien apesi biso mutu makasi ta tindi biso to finga batute atindi biso to finga batute président nanga elombe atindi biso to finga batute non bapesi biso mutu makasi te baosande mabe batika babibi toza basi kitoko fo tobala tobota totonisela bango bakoko mpo basepela bana ba remplacer biso lobi nana remplacer biso lobi so tokeka atengele boye na remplacer biso lobi aza te OK. Merci beaucoup Nayo. Voilà, merci beaucoup. C'était la Sabrina Bossala Bossala moi si moko ya kitoko ya propre babi moi si moko ya kilo boyebi bomonira ba spe star makasi ya chic loyenge boki ndenga lobby ne tozawa ayebisa nga lelo jour anniversaire nanga joyeux anniversaire à moi-même donc akipa ki nga été donc baki lelo nde okipenga na nini osombelanga nini to lo ba na TV yo za tokolia poisson tokolia poisson tokolia poisson na mer tokolia poisson na mer merde oh maman na ngai ole poisson ole na mer T'as la mère en place au Bimelat. Au moins la mère en place au Bimelat. Zambela ngai Aigle Royal. Au second on a papa Metro qui en place au maman Christelle Mbumba et c'est l'ambiance. Ça se passe comme ça dans notre émission La Découverte, c'est comme ça. Voilà, c'était là Sabrina Bossala. Oyo, moi si mon ya pop on est dans le lobby à 10 $, $10 c'est quoi? Nous avons en charge. Papa Metro le yo perception transport transport ezali ba bilo rebelle ko lia ko mele ezali pour anniversaire nanga Stala Kaka. Voilà, merci aussi à papa Metro de Makengo Simo Kabaka ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba. On a ba patron nanga ba oyangai do ba mbotebe place bozali. Merci aussi à sponsor officiel Salon Fleury na Suisse JDL Emporio Mboulanka ba kondimo na Bilamba donc na Suisse wana sans oublier aussi papa Jokis ba mbotebe na Suisse sans oublier papa Roger Mwana Mavala papa Roger Mwana Mavala na Suisse. Merci à tout le monde. Bon, conseil qu'on s'abonne à la chaîne Abisso Metro Makengo Tapir TV, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis aussi un grand merci, un grand bisou à Irène Ndaye, éclairage public, Aigle Royal, Aigle Jaune. Moi aussi, il y a Moto, sans oublier mon ami Papi Yombe, les grands Gérard, sans oublier aussi Cynthia, madame, un grand bisou à Cynthia Kasongo, espace bébé Rémiel, place cadre moi qui tourne à Mbarabiso, Biara Malé, Biara qui tourne à 20 des stades de Wanasoroye. Tous à la Rawana, tous à moi, Laura Malili, moi bien. Nassima caméra, mon ami, mon ami, Héritier Djamba, au Katani Otikali, on a ce slogan à Pesangana Lobaka. Au Katani Otikali, donc, je dois continuer toujours. Héritier Djamba. Ah,
nakanisaki diambo tomelaka te apesanga tati mama yo opesaka baconseil oteya bato ekomisi na diamba kasi yo obengi héritier diamba mbona ye jamba héritier diamba te mais jamba jamba héritier jamba oki sabone ndenge bongo vraiment po yo apesanga kaka namela nanga kaka po namoni ye asepela ane nango aza na minere aza minere héritier azaka minere minere Vous mineur, ye mambo basi o nini. Bozwa ete ata mineur. Opelisa vie na ete. Bo détruire ba vie ya bana bato ya 18 ans. Na boy na nga na héritier. Na lingi na nga ite na ye. Wana da mwana ngai. Mwana ngai. Mwana na ngai. Nga naza na 150 ans. Bongo héritier na mwana ngai inde. Voilà, cher ami de Oumna Souga, c'est l'ambiance, c'est un comédien, il faut moi c'est que ça la plaisir. Merci beaucoup continuer à s'abonner, ça vraiment plaisir. Papa Métro Makengo. Yaya nangai Tantine Felimbeka. Tantine Felimbeka. Mwana Londres. Bambote no yango wana. Te yeza na Londres ta na Belgique. Felimbeka. À la Belgique. Merci beaucoup. Opération 1K, opération 1000 abonnés. Bino boyimne to solo like na téléphone en groupe les vovois de Giro Belgique, France, Delcine Jolia to solo laki osenga o panza pananengo lobaki aroba gombo. Salarande to yokanaki Rose Mieke Blanche Mieke na Lyon, Salarande lobaki Blaise Ntsakala na Saint-Étienne. Merci beaucoup, continuez à s'abonner et ça la absolument plaisir. Merci. Quant à moi je dis bye 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 bye.